la dignité, notre Congo. Et on voit et sa valeur na mongamba ko Congo itongama. Et vene moleka. Encore une fois de plus aujourd'hui à travers notre tranche chaque fois sur Totonga Mboka et ça rubrique na biso tozwaki pour kolobelaka sur le changement de mentalité partout où nous sommes biso ba Congolais place nous tous dans le monde entier. Merci la confiance au bozo tikate ko pesa biso chaque fois. Merci parce que bozaka ka toujours wana branché pe bozo s'abonner na site na biso na chaîne na biso YouTube Marinon Nzebo TV. Marinon Nzebo TV kaka wana pour na plaisir ya kosala bino plaisir partout dans le monde entier na pesi bino mbote en cascade et scanner sur vos amis. Merci na notre caméraman de chaque jour de chaque temps Pava Oazo réaliser l'émission na biso chaque fois. Merci na confiance pe na temps Azo pesa biso. Merci na yo ozo zwaka téléphone na yo ozo kota na chaîne na biso YouTube ozo tala ba vidéo na biso zaka pona ko sunga biso pe ko soutenir biso to kende kaka liboso de succès en succès tozo na posa succès tozo na posa yo otala ka biso pe osabonaka partager pa bato mususu po mususu batala po biso nyonso ba Congolais dans le monde entier to ko changer ba mentalité na biso na ba comportement na biso na makambo nyonso tosala ka ya mabe na kati na entourage na biso na kati ya société esika wapi tozalaka esika wapi tovandaka. Merci na yo mwana mukie mukolo jeune papa maman jeune fille jeune garçon place aux ali na ebike oza ya kosepela parce que Marinon Nzebo elle est là toujours dans le cadre de vous servir. Votre servante elle est là pour nous salabino plaisir pour nous sécuriser sabino. Merci beaucoup pour s'abonner. Le numéro qui est écrit eza na ba écran na biso eza numéro na biso bo contacter biso bo komela biso bo sala biso ba reproche bo komela biso pesa so ba conseil so ki peut mata so peut sa mabe oui c'est ce que bo sani mabe bo corriger prochainement to ko sala makamala mu pona kaka ko sala bino plaisir pona lelo to ko sur la jeunesse l'avenir de demain. Jeune avenir yalobi. Jeune garçon, jeune fille osa avenir yalobi. Le lot tozwa mingi toko beta cette mingi sur jeune garçon. Osa avenir yalobi. Avenir yalobi babongisa kango lelo. Lelo nde okobongama, lelo nde okoyeba ko sala makambo oyo lobi na yo ezala malamu. Soki lelo osali yango mabe, yeba ke lobi na yo ekozala mabe. Ba papa na biso bazokola, bazokoma mikolo, bakozala posa relève. Relève on eza ngai na yo nde tokosala relève wana. Mais soki ngai na yo tozokoma na place ya ba papa na biso te, tozokoma place ya papa na biso bazate ngai na yo ekozala moi pasi. Changement de mentalité par ba jeune nyonso, bazona so dans le monde entier. Jeune, on se confie na yo na bombe. Ozo mela kuiti oyo soki omeli yango ekomi kolalisa yo pongi. Yaya, est-ce que loko wana bozo mela wana eza malamu to mabe ngai na oloba eza mabe. Parce que déjà ezo bebisa ba cerveau na bino. Ozui eloko baso benga eza na drogue. Otie yango na biloko bozo tala bilili ndenge zo leka. Otie yango na biloko. Ozolia biloko après kolia biloko olali okoko lalela pena biloko wana oyo ozolia eloko wana ozomela eye pona ko bebisa jeunesse bamoni ke jeunesse a lobby eza makasi mingi jeunesse a lobby ezotelema makasi yango ba créer stratégie ba créer loko moko pona ko vlalisa jeunesse pour mona jeunesse lala pour ba ko lalela pe ko vendre la jeunesse yaya jeune garçon. Tostiki ka drogue bombeta, tozana ba chanvre. O tomelaka tout le temps. Bando banda ko mela chanvre, bandango mwana mukie. Mususu moni mwana moko boya 12 ans déjà bandi ko mela chanvre, bandi ko noale. Ndenge ba benga bango moko na terme na bango. Azo noale. Yaya noa wana oyo zo mela. Tala sala constat, sala bilan To komi presque
On va na vie no pe no sali inane. Obina sala bilan. Na banda ko mela drogue wana te. Na sa ki ndenge nini. Tant on a commis comme la drogue wana, na commis ndenge nini. Des fois au Vandi, même dans ta chambre, il y a un professeur que je salue avec sa tout le temps. Au cours Renaud n'a mis Sabatou, au cours de n'a mis Sabatou, mais on s'est retrouvé seul dans la toilette. Excusez-moi pour les termes. On s'est retrouvé seul dans la toilette, on réfléchit, on va, pour aller dans la salle qui bouge. Yaya, aux jeunes, on ligne classe T, on ligne ko kende ko tanga T, on ligne ko kende ko noale, on ligne ko kende ko mela bombe. Bombe lelo, oyebi place bombe ezo uta. Na kolakisa no place bombe ezo uta. Bombe ezo uta na ba tcho d'échappement. Ya mituka. Ba camion belé ezo uta kapoto, okomona déjà tcho d'échappement et longwa déjà. Parce que tcho d'échappement ba so ke ne côté ke lango ba tumbongo belé pour ba longola ba ba biloko eza na kati. Pour ba kwa côté que la bino ba kangela bino momoke osomba yango o se droguer tant ozo se droguer ozo komi bomba et loko zo utana kata tcho d'échappement est-ce que et ko faire réfléchir yo ou bien ko comme solo kola dengele ya zo maileko jeune avenir ya lobby. La jeunesse congolaise est sombre. La jeunesse congolaise est là qui s'avenir à l'obité. Parce que l'obité prépare à l'élo. L'élo déjà le quoi tout le monde a mabé tout le monde a lobby à 2030. Et qu'on a la bonne la jeunesse. L'élo tout le monde a mini par ya banami bali. Aux jeunes garçons, papa tino na classe, ok ne kotanga, yo ke no kokota na kata ba bombe wana, ok no kokota na kata ko fumer ba chambre, ok no kokota na kata ba lo yenge, ok no kokota na kata ba kuluna parce que tout ça ba sota la plupart ya bana na biso ba koma ba kuluna, so otali oni na bango banda chambre. Tanga bandi ko mela chambre, azu bloka moto. E bloka moto to benga dog ni wana ba masanga makasi wana. Biloko wana l'État congolais akokanga lelo lobi bazongi na bango akangi lobi bazongi na bango toujours la jeunesse na biso peuple zokele toujours la peste zo même ba jeune na biso changement de mentalité jeune soit les devant soit les dessus bana kotika drogue c'est facile à laisser cette drogue c'est facile à kotika chanvre c'est facile à kotika bombe il suffit yo nanga to zo conscience prise de conscience au fandi penobi non cette fois-ci non nazotika je dis non nakotika nakomelango suti okotika parce que conscience na yo tango zo sala ke loko ona osala les amabe okotika okomona ke okotika ngo pe na facilité jeune avenir ya lobby avenir na yo zo bongisa ngo lelo. Comment est-ce que vous avez venir na ya lobby lelo parce que lobby est bonga maka lelo obongisi yango ndenge nini obongisi yango kaka na lo yenge obongisi yango kaka na babu obongisi yango kaka na bakosala kikuluna omeli bloka makasi omeli masanga makasi na buto komo paso na batu masasi okomo paso na batu machette yaya ozo banda criminalité na aja mokie. La plupart des jeunes d'aujourd'hui sont côté bango au moment la banque na misu bafunda aka na misu au comprendre ka misu na oyo azaka fumeur de chanvre yaya masanga na mituna ka mituna tangu tozwa ka ba drogue wana to melaka toyoka nini tangu to melaka ba drogue wana to santaka nini et puis c'est d'abord vertige au komi lalela na biloko bande ko lozo lalela ngo ya eloko bongo peneze loko oyo bande ko continue ko mela yango soki ngana zaki na kotika parce qu'ils ont mémoire ils ont keno liboso te tellement koma mabe bref ozaka mayele je connais un garçon to bande ko tanga neto ki na deuxième secondaire azaki mayele makasi et to passer troisième des humanités à kotika na couloir wana ba chambre ya lelo asisa classe na bisote akata classe ne atanga suta continuer à souter à venir ne le soka moni biso ebisa soka bino batu botanga mingi et comment dit complexe devant yé parce que zo mo ndeti yé akoma na scène alors que azalaki maele plus que biso mettons akoti kaka na monde wana ba chanvre akoti kaka na monde wana ya komelaka biloka makasi ya komelaka ba bombe et bebisi mémoire na yé ba drogue wana ba bombe oh chanvre nyoso et baby sa ka mémoire ya bana ezo baby sa mémoire ya ba sanga makasi no melika muki olangwe o melika muki esali o moto na kata motema
Yaya, montongo boyoka ke sa rabino pasité. Ezo baby sa bestoma na bino na kati. Ezo baby sa mutuno eko raisonner sous bien. Raisonner kana ke sa kuluna. Raisonner kana ke ko yiba. Raisonner kana ke sa la boy. Raisonner kana ke sa batumabe. Parce que mutuna yo ezo réfléchir que jeune d'aujourd'hui. Lobby na yo à 2030. Lobby na yo ekozala ndenge nini parce que lobby babongisa rango lelo. Lelo na yo za comment papa tino na classe olingo tanga te ba memi yo ba pe ba ebiso okende ko sala kopo olingo sala te yo musala na okuta na kana ba base okutani ne kiri moko boye bovandi bosali lo yenge après le yenge loko ezate. Jeune, prépare ton avenir aujourd'hui. Prépare ton avenir aujourd'hui. Demain, on l'a construit aujourd'hui. Tu reconstruis lobby lelo. Lelo, bongisa avenir nabiso. Tout le monde sait pas j'y venir nabiso bien jeune garçon. Ba jeune fille, on est pour nabino lobby. Jeunesse, avenir ya lobby. Lelo nde to e ba ko arranger. To tika nyo so ma beto salaka. To changer ba mentalité nabiso. To tika muto ko côté que l'autre lobby na omelate. Na lingi angote na komela ngote au kango na makasi te au kango bakaka te akobeta te parce que yo moko conscience ne sali prise de conscience sali olobi eloko na komela ngo souté parce que tous on a pour ça jeunesse mérite lobby jeunesse ils ont mérité jeunesse ils ont à venir à malamu le londe to préparaka lobby. Merci, là les branchés, nous sommes besoin de se partout dans le monde entier. Bon s'abonner à la site de Marinon Zebo TV. Tout ça, on a dans le cadre de vous servir. Le numéro qui est affiché à bas de vos écrans. Et ça, numéro d'abisso personnel privé à WhatsApp. Au cas où on a WhatsApp, au cas où on WhatsApp, au cas où on a Instagram, tout ça, quand on a Marinon Zebo, on a page Facebook, tout ça, on a Marinon Zebo. Comme l'abisso, mais c'est pas suggestion, on va conseiller et qu'on a droit au cœur. Et qu'on a l'abisso, tout améliorer, tout changer prochainement, tout ça, l'abisso sur le Kamalam. Et que ça a le plaisir. Merci, le plaisir a été notre. Merci à notre caméraman du jour, de chaque jour privé personnel. Merci Nayo, merci la confiance. Merci la Bible, au revoir.